Merci beaucoup pour notre Konsambo Kanabiso, président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Merci vraiment beaucoup parce que vous facilitez bon monde pour la amour dans la population. Ils sont passés comme le roi de diamant, comme le roi or. Il faut que tu passeport express et ça la nulle part dans le monde. L'impression que vraiment dans le régime oyo aliro tozokende nango et faciliter pe biso baye tozalaki na makoki ya kobima libanda te toko pe kobima libanda ngai nazalaka nango mais nazwa yango difficilement et puis nazula yango na Congo te c'est-à-dire na kataki na Angola mpona kini eluka juste passeport parce que bana biso awa moyen kutu ezalaki te. Oui, c'est avec le temps que le Congo a perdu ses vraies valeurs et c'est aussi avec le temps que le Congo va retrouver ses valeurs. Et j'ai toujours dit qu'après le travail, il y a encore du travail à faire. Et Congolais, il faut que le Kouana vraiment makasi, c'est très important. C'est un grand plaisir pour moi de retrouver Bino na banda kuna Bino, na Melbino Sangweza ya malamu vraiment parce que le Congolais surtout baza ya là. Après la décision prise par la ministre des Affaires étrangères Oyeutaki et pas Yamokondi Mboka parce que c'est les initiatives Yamokondi Mboka déjà ils ont déjà annoncé avant que les Congolais vont à calme passeport et kokita et kolonga de $250 et kokita na $85. Donc c'était une démarche au Congolais pe Mokondi Mboka à Menaki et aujourd'hui ça aboutit à un résultat vraiment positif et le Congolais tout baza fier, Congolais tout baza ya ko CPLA passeport officiellement ekitina $99 prix ya passeport désormais en Wana. Alors et c'est na biso et c'est na peuple congolais mingi bazaka na ba passeport comme luxe moi na mai osomba passeport ndenge nini mama tekaka fufa kosomba passeport ndenge nini coopérant kosomba passeport ndenge nini suite ya ba montant ezaki colossal $250, $185, $200, donc prix fixe à passeport et banakité. Mais aujourd'hui, avec Fachi, avec le président en place, il a mené une marche paix et Simbi, Lelo, Congo, tous à CPLA, passeport, on a vu sur le lait qui tient $9. Et déjà, la date, il y a le 23 novembre, où déjà, production, paix. Passeport mututo ko na possibilité pe na capacité à kozongo na prix ya $9. Raison pour laquelle le toza awa ko meka un peu ko sola na bandeko ba peuple congolais ba meka un peu ko pesa ba point de vue na bango baza satisfait ou baza satisfaité yango na le to kiti sur terrain bolanda pe boyo ka ba congolais ndeni bazolo ba. Et je disais qu'il faut to meka un peu ko kenya na rencontre ya ba congolais ko ba bandeko bazana plaisir nini koyoka que maman ministre ya Affaires étrangères a affirmé et a confirmé que passeport désormais $99 congolais ne surtout les lots à quoi banako somba pe ko passeport na $99 tozana moko ya ba congolais tokotu na ye ce qui émotionne les andengeni ou soit bien impressionne les comment par rapport il y a confirmation il y a maman Marie Nzeza Ntumba. Ndeko, bonjour. Bonjour. Oui, comment on a dit? Comment on a Rigen, frère Rigen. Frère Rigen. Oui, et c'est vous allez makasi kokutana au frère Lelo. Est-ce que maman ministre des Affaires étrangères a confirmé que le passeport congolais désormais est comme $9? Bon, on a aussi une information. Et ça lui parce que favoriser biso bato zali na posa pe to za na ba passeport par rapport ya to za nango et to sepe na par rapport ningi a chini $9 to mona pe ba ningi ba boki na net to landi pe na ba ni ba boki na okapi to confirmer bon to sepe quand même ningi comme boy na $9 ça c'est bien. Oui, parce que ils ont prévu vraiment qu'il y a qui t'a à $85 mais tu as $250 de comité na $99. Yo
prix wana ya 99 dollars parce que bandeko mosusu babake non faki kitata tina 50 dollars yo par rapport à 99 dollars wana yo moni yango ndenge ni eza malamu te eza mabe bato baloba bongo baza mitema mabe parce que na ntango ya régime akala nde toyebi bapasseport yangi madia 50 dollars mais eloko ekitaka mbamo te ntango ekiti na 99 dollars elongo na dia 50 na 99 dollars combien de elongo wana elongo ebele quand même tozala même na bolingo moto aza na idée ya kokitisa ta maleme ti toke maleme ata so tokomi ti toma 2021 so mpe ekita 50 ye kame 99 dollars esali biso be parce que uti na dia 50 à 99 dollars tozala quand même na amour na moto azolinga quand même kosalisa biso vraiment bato bazoloba bongo batika totala ndenge mambo ezokende 99 dollars c'est déjà dans les bons nzambe amongi doit kosunga parce que passeport wana okozwa yango nde bamiso babetaka badv na bango efavoriser bango bakosomba 99 dollars baza à l'aise abeti dv sans problème. Oui, merci. Démarche wana ezalaki menée par le chef de l'État dès son entrée à pouvoir. Alors okoloba ndenge nini po osati okoloba nini mpona mokonzi ya mboka na décision oyo lelo ekomi valable bakongolais tout lelo baza kosepela okoloba nini mpona mokonzi ya mboka vraiment twanozela vraiment passeport ekita mpona okoloba mpona mokonzi ya mboka donc vraiment napesi vraiment bafélicitation parce que aza mobali azolite malgré tout bakoka jambe ezali na parti mosusu mais tozomona quand même aosala quand même abunda biso mpe totya loboko biso peuple tosoutenir ye et vraiment avancer tosepeli mokonzi ya mboka topesi coup de chapeau nzamba pambola ye asimba ye akende liboso lokola azwa babiloko ba initiative abweza bien passeport toyebela ngo na Brésil ya mweshe mais koto pe mokita vraiment mokonzi ya mboka coup de chapeau. Bonjour Ndeko. Bonjour. Oui, kombo na nani? Kombo na ngai Mwamba Cardozo. Oui, Ndeko Mwamba Cardozo zaka na passeport? Nazalaka nango te mais nakomi na posa na zango mpona moni ekiti quand même moke. Pourquoi zaka na passeport? Passeport bon liboso ezalaki vraiment likolo makasi makoki wana vraiment kotoyo classe ya bana makambo ebele mais ezalaki na combien oyo ezalaki na 250. Oui. Mais lelo eza officiellement na 99 dollars ezalaki déjà confirmé par ministre ya affaires étrangères. J'espère que yebi yango. Na yebi yango. Alors ben impression eza ndenge. Bon impression nanga eza que vraiment nzamba sunga régime oyo aliro tozokende nango et facilité pe biso baye tozalaki na makoki ya kobima libanda te toko pe kobima libanda coup de chapeau pa Fachi umela. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Vous pouvez vous présenter déjà? Oui, je m'appelle Monsieur Louis Tiaka. Oui, Monsieur Louis Tiaka, avez-vous déjà un passeport? Oui, j'en avais vers les années 2004, un vieux passeport, je ne sais si je le détiens encore ici, que j'avais acheté à l'époque à 130 dollars si j'ai une bonne mémoire. À l'époque là, c'était en quelle année? En 2004. En 2004. Oui. Mais nous savons bien que dans le régime où les passeports se vendaient à 250 dollars. Ça, vous êtes au courant quand même? Oui, je suis au courant. C'est purement de l'escroquerie. Un pays où les statistiques de ceux qui travaillent, j'ai suivi le ministre des Finances avant hier, s'élevant à quelque chose tout autour de 800 000, 1 million comme ça, dans un pays où il y a plus de 80 millions d'habitants, l'État reconnaît avoir payé au moins à la fonction publique comme tout autour d'1,4 million, c'est inconcevable. Et demander au même peuple démuni avec toutes les ressources que regorge le pays de pouvoir payer les passeports trop chers à 250 dollars, c'est insensé. C'est insensé. Ce qui est d'abord inconcevable, parce que dans d'autres pays, les passeports se vendent moins cher. Oui. Mais il y a qu'en RDC, les passeports se vendent là où le budget est de 5 milliards, tout autour de 5 à 6 milliards, pour une population de 80 millions soi-disant, s'il fallait faire le partage, où chaque Congolais pouvait avoir au minimum 40 dollars par an. Et lui demander de payer les passeports à 250 dollars. C'était insensé, c'était vraiment insensé. Oui, le président Félix-Antoine Tshisekedi, dès son entrée au pouvoir, il nous a promis que non, le passeport sera vendu à 85 dollars. Mais aujourd'hui, hier, on a vraiment officialisé le prix du passeport congolais à 99 dollars. Quelles sont vos impressions? Oui, c'est bon, continuez toujours à lutter dans le bon sens, même si je ne suis pas tellement d'avis avec cette coalition Cash et FCC. Mais bon, Dieu a pourvu, on avait choisi quelque chose, autre chose. Nous vivons notre réalité.
acceptons quand même les moindres efforts qu'il est en train de fournir dans le bon sens pour l'avancement du pays. Et ça va. Oui, merci. Avec ces 99 $, je pense que vous aurez quand même la facilité d'obtenir quand même un passeport. Dès que je suis parmi les nouvelles unités à la formation professionnelle, dès qu'on commence à payer, évidemment, je dois acheter aussi mon passeport, pourquoi pas. Et un mot gentil au gouvernement en place par rapport à ce problème de passeport. Bon. Ça va, que Dieu vous bénisse, qu'il les garde ceux qui ont de la bonne foi, de bonnes intentions pour le développement de ces pays. Okay. Poignité. Ils sont passés pour comme le roi diamant, comme le roi or. Il faut pas qu'un passeport express. Et ça n'a nulle part dans le monde. Passeport express, c'est à Congo. Passeport express combien? Oh, 250 $, 300 $. C'est un niveau. Mais le comme le 99 $, et c'est 5 €. Au moins, que non. Mon consambo aalité, express na bangwana. Et si la normal, 99 aux yeux passer pour nous à dire à jour au pesa. OK, donc mon consambo aalité pour na bateau ne soit ça passeport express. Na mama gouy mo esale marasala c'est si wana o mataka prix à passeport. Mais et ça qui moibis. Et ça qui moibi. Et ça qui moibi, ceux qui yo yibi ba ben en vol. Mais ceux qui va en détournement. Oh, on va détourner mon bateau. L'État pas mis. Bonjour. Bonjour. Oui, comment on a dit? Comment on a Adolphe Mongala? Oui, ndeko Adolphe, le lobo congolais bazar en actualité, moi comme on les a dit que passeport et 250 $ est chité dans 99 $. Maman Marie Ntumba Nzeza a confirmé en un point de presse. Tolanda qui est ba congolais tout balanda qui est yo oyoka ki sangona to yoka ki ngote. Vraiment na yoka ki sangona et puis na kiria ki ngona sengonyoso. C'est pas la question. Est-ce que yo za rappelle non na passeport yo? En tout cas, les cambo passeport oyo ngai nazalaka nango mais nazwa ngo difficilement et puis nazula ngo na Congo te. C'est-à-dire na katsaki na Angola. Pour nous logiste passeport parce que pas na biso wa moyen goût des alagité pour nous kozwa ngo do ando kimela kuna pour nous logani physiquement passeport. OK, ndeko katisaki mboka bapa ya pona ke kozwa passeport pendant que na mboka na moko pour kozwa passeport c'est tout un problème. Donc ça bilo mo boeza soni mingi koloba ngo na ba TV boye eza passi, eza vraiment passi et le long de ko passeport lelo 99 $. Et ça lieu et sengo. Maramuni nini oyo ko siye bisa ko senga na bakonzi mboka nangonga o bazali kolanda. En tout cas, il y a koloba eza mingi te. Oyo tokoyi koloba essentiel eza ke tozomona. Il faut aux ala congolais pour ndima mambo. Il faut ala congolais te pour boya mambo zo salima. Parce que passeport to luga yango biso to luga yango na moyen tout. Et puis ba liaki biso ba mbongo rien que pour passeport. Lelo na yoki yango na munoko mutu te mais na yoki juste mais pas ministre des affaires extérieures ya mboka ya affaires étrangères plutôt on a confirmé biso message on a 99 $. Ça dit toza moins coûte moins cher sous koleka na Angola parce que Angola ndé mutazalaki na ba prix moko ba 120 130 o sika to bando kimela. Donc lelo na kuna tina soutena 400 Angola na nyo comme pour le passeport vraiment te féliciter vraiment ba initiative à Fati Béton vraiment ça béton. Oui, si vous avez un pour les Congolais, au bazar, il y a 9 $, il y a cher, il faut qu'ils tournent à 50 $. Non, voilà, il faut à l'étranger pour le moment, parce qu'avec nous, 9 $, totalement côté de l'outil, totalement côté de l'outil, 250. Et puis, dans 250, et ça dépend de la réalité, nous sommes pour toper ça qui fait 250. Mais tous ceux qui étaient, il faut que ça soit, il faut que ça soit. Mais le lot avec nous, 9 $, ce que nous avons fait, il faut monter ma bé. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, tout le monde est en uniforme. Natanga na Institut de l'Ocide. Institut de l'Ocide, Maquet. Oui, oui. Ok. Ça va, tout qui est passeport et comme il y a 9 $. Yo, yo, kaki yango? En effet, na okaki yango. Yo, kaki yango? Oui, oui, na okaki. Alors, l'impression est nini? L'impression nanga na koki koloba boye. Au mini passeport auparavant zaki na 250 $. Alors zaki na batu misusu bazaki na moyen te ba possibilité ta kosomba na ebike non na za na mbongo te koma na koki kosomba passeport te. Mais neti biso toza neti belève ebike ba parents misusu bazana ba mbongo ana te bazana ba difficulté ya osala bongo au moins peut-être koki to kende otanga neti ngana otanga na 6e des humanités commercial anonde na aussi ça je suis finaliste oui. Alors j'ai fait tout pour nga na sana posa kutuna kende kotanga libanda peut-être na Burundi na kende na olingana kende sala informatique na Burundi. Siko moya kozwa passeport ezate.
Ezate en effet peut-être na ko kende ko fana za na passeport en mboka na ngai. Ce qu'on dingue zaki cher makasi mono moya difficile ya ko bima libanda ezalaki te metema etina banona 10000 je crois na ndimi yango pe na za $9 c'est-à-dire ok to somba ngoka. Oui, donc c'est déjà une facilité au gouvernement. Ba facilité biso. Oui, ba facilité. Alors yo en tant qu'élève, en tant que Congolais, okolo ba ndenge nini to sa tokolo ba nini na ba konza mboka o bazotala yo na minute. OK, vraiment noki koloba merci beaucoup pour na ba konza mboka na biso. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi, merci vraiment beaucoup parce que bo facilité bongo ndeko la kisa amour dans la population. Et loko liboso biso batu tozana ba possibilité te. Bino fallait ce que biso ndé total la ce que bino ba gouvernement mboka na biso. Ce que bino ba gouvernement bokomi ko tia peuple neti nase makasi bo occupé bango te eza bien tel. Tellement bino pe bokani si biso vraiment président na biso mboka. Vraiment je t'encourage pour ça. Oui, merci vraiment boyo kin de kondé na lobby et ce que pour bandeko o bazoba ke non $9 ezaka chef ba ki tonga tina 30 yo kolobani. Non na koloba ke eloko nyoso basala rango na kondima. Parce que au moins ceux qui eloko ezaki na $250 ba réduire rango na $5. Iba ke ça déjà avantage amener makasi. Oui, en plus ceux qui basala rango bongo il fallait biso sko ba congolais au moins même ndenge ata ba ote kama pa boy. Mais ceux qui policier moko a oublié bato taxe bae. Ba ibisi bimisa peut-être 100 francs ya taxe. Au moins na ko banda oh awa ceux qui boy tellement ba koki ko ebate ceux qui taxe wana sala kanini évoluer ka sala kamboka pone sa nini évoluer et kinde liboso ko ebate. Ba tino $5 wana eza pona ba $9 pona ba faciliter biso to sa nini mutu na mtoa na passeport on a vraiment identité na yi parce que passeport eza identité. Oui parce que oki okende na pays ya libanda te sa passeport. Le plaisir est pour moi en tant que Congolais, le plaisir aussi est pour vous en tant que les Congolais, patriotes ya solo. Bino ba oyo boliter ensemble pour que le Congo oyo kende liboso peut toujours continuer toujours litiango et c'est ngozali makasi na pesi longoni ya mingi na ba Congolais no surtout bozali partout dans le monde, partout à travers le monde bozara toujours na pona kolanda émergence One TV et surtout ko landaka messe ça puisse o mimela bino basango ya malamu pe oyo ça vraiment analyse et permet à capter les sous-bois et la réalité surtout l'actualité plus les alliés qui évoluent dans la République démocratique du Congo précisément dans la ville de Kinshasa. Et hier c'était le mardi, maman ministre Nakombo ya Marie Ntumba Nzeza a confirmé qu'il peut faire un point de presse pour la baisse du prix à passeport au na $250 et comme na $99. Et comment on a dit ça $50 parce que le prix valable à passeport c'était $185. Mais to comment tu na $250 pour na ebela mi yibi oyo batondi na ba affaires étrangères wana kusaka ba cop pour na koluka ko sa batuke o passeport express c'est tikala ozala wapi na mboka partout na orke na France ba so ke passeport express na ngola ko te raté na Brazil zakate passeport express mais kaka biso na République démocratique du Congo o mboka na biso etonda magui mboka na biso o etonda na badongolo miso batuni se tuba lukaka ke Congo ekende liboso te bato to lingaka ke no Congolais faut souffrir biso kanza ke ba nimi ba Congolais bazaka ba Ugandais kaka bazaka ba Rwandais bazaka ba te ezape na ba Congolais bazape ba ennemi ya ba Congolais entre autres bato yo barandaka via ba Congolais difficile. Donc on va nous découvrir ça le passeport ezaka nango $185. L'état a déjà pris wana mais au kamuto na des passeport $150 somba fichi boy somba pinini boy kena biro o ba biro ne surtout pour na leka fo kanyaka ba biro tout kanyaka ngape mokonza mboka PDP akota na pouvoir pas telemeli makambo na bimamba kanyaka esili na mboka oyo makambo o Simba et Logo Oyo, pour nous nous voulons de l'ordre dans ces pays. Nous voulons est-ce que le Congo et reprendre la vraie valeur nango. Yango mokonzi mboka fatia zali ko telemela ba anti-valeur nyonso tout. Ba nyonso tout bazo sala pour que mboka wekende liboso te. Nous allons leur dénoncer à ce que baz kangama parce que makala wana to linka ka te ke yo bato yo mito sala ka temba ke kuna non. Nous voulons est-ce que bateau bazo tanga ba classe ba bongisela biso mboka mais soki yo muto zo tanga classe ozoboma mboka oyo nani siko yo bongisa mboka oyo otangi ba université pona
mboka oyo ekende liboso tangi ba université tangi ba classe ya solo pour que mboka oyo ekende liboso mais lelo oye okomi kosala ozongisa mboka sima non c'est pas gentil. Passeport lelo eza na $99 congolais nyonso surtout ayoki ministre le Bongo parce que c'était une démarche menée par le président de la République dès son entrée au pouvoir. Lelo tomoni yango. Je disais tout à l'heure que le Congo a perdu ses vraies valeurs avec le temps. Maintenant, pour le retrouver, il nous faudra aussi du temps pour que le Congo reprendre forme et reprendre sa vraie valeur. Alors, on attendait à ce que Congolais moko, mon mboka moko, avec un peu ko sungarba congolais, avec un peu ko tchalo boko les sous pour que le Congo kene liboso. Dieu est bon, le président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Diaza lelo, na gouvernement na ye en place, tous hommes un peu ko bongisa, peu ko zong sa sous Congo na isike zalaki. To soutenir bango bakende toujours les bosso et bamakampe ba initiative azozwa moko sima moko et réussir pe kende liboso déjà passeport déjà yango réussite déjà à partir ya le 23 novembre na ville ya Kinshasa distribution pe production ya passeport et bandit déjà pe ekobanda déjà et na ba mboka o ezali ya intérieur wanande tobandango na le 7 décembre wanande makambuto esanini et bandit ah wana téléphone na ngai Nazana annonce il y a ministre concernant Makambo dossier il y a passeport. Donc c'est la bino lecture pour que vous comprendre Makambo nini ezali pe dossier niveau nini sika et commune. Et on a vu ça que bino ba congolais boza toujours au CPLA Makambo ezaboué. La reprise des activités de production et de délivrance des passeports est prévue le 23 novembre à Kinshasa et le 7 décembre en province. La ministre des Affaires étrangères, Marine Toumba-Nzeza, l'a annoncé mardi 17 novembre dans une vidéo diffusée par ce service de communication. Marine Toumba-Nzeza a également confirmé la nouvelle sur la baisse du prix du passeport. Ce document coûtera désormais $99 américains payables en francs congolais. J'espère que vous l'avez dit lecture dans cette vidéo. Là, c'est juste une résumé. C'est juste résumé kaka. Il y a point de presse au Mama Salaki. Félicitations à Mama, félicitations Lissoussou, Émergence One TV et M. Sapis ensemble avec tous les Congolais. Nous serons là pour vous soutenir, Mama. Continuez au Salam Moussala et surtout il faut qu'on veille sur Koyo. Nabaye Banso, Oyo Basara Kabakop, Moko ya Mike, na ministère des Affaires étrangères, on a pour nous rendre passeport difficile na Congolais. Les Congolais jusqu'à aujourd'hui, où sont les Congolais à ce jour n'a pas d'identité. Alors ce passeport va nous servir d'identité parce que passeport jamais eu comme un leaks, jamais. Nous travaillons à DV loterie, alors que le passeport est en bas avec $300. Or passeport est en Suisse à $85. Alors bino bato matza passeport tiens on a $9 tu habites bino beaucoup misongo que ça 50. Beaucoup misongo ça 50 parce que bino tu habites sous le ngambo qui est liboso. Tu habites. Quand on a gagné vite difficilement. Quand on a gagné vite n'a pas si. Bozaka na mawana bisote. Bozaka na ba congolais te tala ba chaye ba maman ba teka ba bénéfice à bac mo za 1600 francs. Bénéfice à bac mo ça teki 3 bac a bénéfice à combien? Ça teki 2 bac a bénéfice à combien? Ce bac mo za 1600 francs. Alors il y a sens que maman passeport à $250 ça la moi na mkoni. Bana zo boma ye oto osungai. Ba coopéra ba na mai. Ba coopéra ba zo teka ba bakecho ba zo teka ba to zo beta ba brique. Alors ça ma passeport mkoni. Yango moni passeport comme difficile na mboka o. Muto atala kaka $250, $250 sur mon passeport. Avec $250, on s'est lancé dans l'affaire auquel il bosse. Mais il y a politique qui m'a obéi $250 par passeport. N'habiter sur cette il y a Semlek sango quand on a un modèle ni na République démocratique du Congo pour passeport les élections mutu yande wana. Na ipete ni facha sali pour que passeport on paye comment dans le $9. Imagine ça mi na peto éviter. To éviter. Donc comprenez que Zaïka Kamutema Mabe c'était de la mauvaise foi faire souffrir les Congolais. To yiba ba Congolais mbongo bazana wa ndambu wana. Alors, tu sais que bino peut boyoki que passeport comme $9. Kende suma passeport na yo na $9. Ko luka ba ote na pesa $50 ba sala nga copie te. Somme tele yo copie que yo masolo que ote $150 passeport express lo kuta ya raté. En plus ba congolais bo banga ko tamba biro banga ni.
ministère des Affaires étrangères ezala kuna kende beta kota na bureau na bango kota na bureau ya maman ministre kota na bureau ya ba secrétaire que yo c'est sa passeport yo moko yo kala matoi na yo basenga nini pe senga nini mais yo kota okenda raté osuki na ndako ba biso pe $250 ki pe quoi $250 la ba lia ka mbongo mokonza mboka ayebaka te le omona ke indeli okolo bakonza mboka Congolais, Congolaises, soutenons le président de la République parce que nous voulons à ce que le Congo ait de l'avant. Nous voulons à ce que le Congo émerge. Nous voulons à ce que le Congo ait de l'avant. La chute déjà pour nous signaler que et c'est un biso pe c'est bino passeport $9 na répétant sous passeport $9. Donc à partir déjà les 23 bon ça déjà $9 na yo. Mbango na ministère des Affaires étrangères banda démarche sur un passeport parce que déjà ma soleza déjà kitoko moko sima ya moko makambo ezo changer le passeport le but habité sous nini ba bon c'est la biso lisusu alors coup de chapeau na bakonzi mboka coup de chapeau na Félix Antoine Tshisekedi bon travail continue toujours na lire auto soutenir yo toujours papa malgré ba ko finga malgré ba ko critiquer biso tozana pour un changement biso tozana te que pour que to meka ko finga te to fingi pe mingi. Ah papa yom to la nango ba depuis wana ko finga kati lelo changement ezate moto o na finga liboso longwa o peso zo finga ba longola susu ba chasu mususu pour continuer su ko finga te to changer en plus na rappeler su pour na ba congolais bilom elo moko eza makambo belé o fo ba congolais bosaka ba marche na rozonga pona solana masolwana bosaka ba marche na makambo ezanga tina. Il marcher, mais bon marché il y a plein de choses au faut tout ça va marche. Aux yeux tu m'as bloqué à courant, ils a passé. Maï ils a passé dans mboka. Aux hommes va marcher pour ma maï. Aux hommes va marcher pour na courant. Bon marché raté. Mais là ba futa boya futa 60 000 ya facture. Oh il m'a makana nda. OK. Courant passe. Maï ngo passe. Aux hommes bima libanda au marché. Banzeleza ya kobeba bosi au marché. Bon marché raté. Oh tri politicien mo aye kuna boge ozaye mbangu o nani ayaki boge ozaye mbangu mais o eza pour l'intérêt ya ngai na yo congolais to marche na biso te alors là ba benga biso un peuple lâche allez obani ko yima eza makambo su photo salaka yo na ngai. Un grand merci à l'équipe technique et Naizaki assuré par Junior Kapaya. Hier tozakane toujours émergence One TV za ngai na ye na Saint Thomas buka muna buka ko avec Piscas. Équipe solide d'émergence One TV avec Carlos José au niveau à Londres et surtout Sandra Mbabou, la fille rayonnante. Na Francine Dome au niveau à France, na Kandi Chama. Un grand remerciement à la base d'émergence One TV au niveau des États-Unis et Simbami na Merdi Sabwa et Maman Bénédicte Mbaye surtout na sanité autorité morale. Hervé Lupana de Diato Solar déjà avant-hier to Solar qui mingi pour la émergence One TV. Base no 26 na niveau États-Unis de ngwana merci vraiment na musala zo sala to linga rande ba jeune ya boye to linga rande ba initiative ya boye ba congolais faut soutenir biso affaire na bino bozali bana mboka merci autorité morale na répéter autorité morale Hervé Lupana de merci pour na soutien na yo na zo zela na yebi ki makama malamu eko salima. Merci encore à l'ingénieur Junior Kapa et puis toute sa famille. Merci pour na bana no surtout ka surtout ba abonner no surtout émergence One TV. Vous êtes partout dans le monde. Na niveau ya Belgique, na moni Véronica Lodge, na moni susu venanga Papi Bile Lisoi, na moni ya nanga Moski, na moni lisusu Moïse grande sœur ya WTC de Bruxelles, karaté boyo mona na niveau ya Belgique wana et na pesi susu mbote makasi na Zozombenga Pomme Verte, wana grande sœur na ngai propre et surtout na Dolimbenga aussi na niveau ya Norvège, na pesi mbote susu makasi et pas ya Zitobo ballon en Afrique du Sud, Kaiser Kigoma. Je suis en Afrique du Sud et surtout Rigen Matoudi du DJ base il y a émergence One TV na niveau ya Turquie simba mi pa nae mbote na bino to bosi ko landa biso bokende bosomba passeport avec $9 peuple congolais boza ko sepela merci na bino au revoir.